na bolobeli ya mama. Lelo na kati ya eklesia tokosepela yenga ya minei ya Pasika. Ezali yenga ya Yezu mokengeli molamu ya mpata. Pe ezali journée mondiale des vocations. Tokosambela pote mokonzi akoka kofungola mayele mabiso. Ba mama bazwi pe etinda ya bango vocation ya ba mama. Kozala mama elingi koloba nini? Toyoki mate ya kitoko sango Jean Deli apesi biso. Tolandi pe losambo ya kitoko epesamaki na sango Albert. Sika tolingi kotika nyonso maboko ma Yesu Kristo. Pamba te soki ya salite biso tokosala eloko te. Bongo te hein? Tosengeli na lisungili ya na bolobeli ya mama. Pote mate ya maetoyoki. Losambo oyo to sali elongo na be Albert. Pote manso mana makoka kobota mbuma na bomo ebwa biso. Talakati na nini tolingi kobonzela Nzambe libonzali elia misa. Pote losambo la lelo ekoka kobota mbuma na bomo ebwa biso. Bokoma penza ya solo ba mama ya nsekwa. Ba mama ba eba bongwani. Ba mama ma eba ebi ko solola. Ba mama ba ebi ko batela boyambi. Sika wa banso motema moko tonzima te tosali mabe. Pote tobongo kolia na motema molamu limpati ya mokonzi. Opesa mikolo mia sobo na lisa yo tobo eko pe koyoka esengo yo laki tomona mokolo Kristo lobaki na bapostolo te otikela bino sote boyambi bwa eklesia ya yo boboto pe komisoko yo ozali obileko biso se boboto bwa mokonzi andeko bana banzambe ba mama ya nsekwa tu botombela na boboto.
esengo na bato mokonzi akobianga olipatilia ye. Tala mwa pata ya Nzambe, tala oyo akolongola masumu mabato. Mokonzi, ngai nde nani? Loba se liloba lioko, molimo mwa ngai. Tozwa bobelisi bwasuka nde tokotika maloba po ya mwa ba communiqué epai ya promoteur ya Radio Maria. Boboto ba maman, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Tobetela Yesuswa. C'est quoi va beta na boko ndenge ka pesa ka sango ya moto oyo alongiwa. Merci mingi. Vraiment c'est quoi? Tozali na esengo penza ya mokolo mwa lelo sango dirango te. Apesaki pe merci na bino banso pe na banganga Nzambe na biso ba maman o basalisi biso na kati ya organisation ba maman ya renouveau pe maman catholique banso biso banso ba tozali awa to zongisi lisusu botondi wana na kombo ya coordinateur maman présidente pe équipe mobimba ya Radio Maria. Tolingi lisusu ko pesa merci na bandeko basalisi biso na loyembo bandeko ya chorale ya basalisi biso malamu po tosambela misa malamu. Topesi pe merci na bandeko ya Saint-Michel pour la animation Nzambe apambola bango banso. Moi maloba moke tolingi koloba ezali te ndenge touti kosambela awa ba mama ya sekwa père directeur alobi yango totikala
bobele na kaka programme ya Radio Maria pote tokoba kozala ba mama wana ya c'est quoi. Amen. Fréquence ya Radio Maria to rappeler bino ba musu ba yebi yango te to yebi yango ezali nini mama ba yebaki te ba yebi lelo 89.9 soki nano banda kolanda fréquence ya mama mo Sainte Maria te yoka mongongo na ye na nzela ya radio tia 89.9 mokolo na mokolo okokoba kolanda Radio Maria. Tambo magasin na avenue OUA numéro 4012. OUA numéro 4012. C'est ça boyete? Makoki. Potozwa micro, potozwa instrument, pote radio apesa sango mokolo na mokolo esengaka makoki. Pena ebisa bino, bosengeli koyeba po eza radio na bino. Sanza na sanza, pote radio asala mosala malamu, azalaka na besoin ya autour ya $10,000. Amen. Liboso. Amen. Toza capable ya kopesa yango te. Eza ebele. Ah ba mama bakiti. Progrès. Nzamba lobi, tu mangeras la vie de ton front. Pe Yezu tango ye na se eye abimisaki motoki. Kobanda Yezu abimisaki motoki na ngomba Golgotha. Motoki bato ekomi sacré. Tango obimisi motoki pona kokumisa Nzambe na se ya moi. Nzambe akosala nini? Akopambola. Ndenge tomonaka na se soki patron azali penza moni mosala si motoki akosala nini? C'est bongo. Nzambe azali juste. Motoki na se ya moi kobanda 6 heures kino sika Nzambela. Toyeba te motoki na biso ezali sacré. Nzambe akufuta biso. Bonango? Na kolo oyo asiasa nazali sûr na amoni pasi amoni na se ya moi po ya kobona asiasa mingi na kamba bobenisi bwa Nzambe mokonzi azala na bino mwana esili bokende na boboto Bonjour madame. Comment vous appelle s'il vous plaît? Je reprends le nom de Sandra Chimanga. Merci madame Sandra. Aujourd'hui, l'Église catholique, notre mère, célèbre la journée mondiale des vocations. Alors, que savez-vous de la vocation? Bon, de la vocation, moi je sais que dans l'Église catholique, nous avons 7 sacrements. Et parmi les 7 sacrements, nous avons le sacrement de l'ordre, qui est une vocation, comme vous dites, et aussi le sacrement du mariage, que nous, laïcs, acceptons d'emprunter. Et l'ordre, c'est pour les consacrer. Donc, de la vocation, moi je dis que j'associe les 2 sacrements. Et chacun de nous, chrétiens, catholiques, choisit ou opte pour l'une des 2 voies. Voilà, c'était une très belle réponse que vous nous avez donnée, Maman Sandra. Alors, puisqu'ici, aujourd'hui, nous parlons
la journée mondiale des vocations, mais nous martelons plus sur la vocation sacerdotale et religieuse. Alors, étant chrétienne catholique, comment soutenez-vous tous ceux-là qui sont appelés à cette vocation dite religieuse ou sacerdotale? Bon, en premier, en tant que chrétien, je les soutiens d'abord par la prière, en commençant par le Saint-Père, jusqu'à celui qui est encore au niveau de se rechercher, qui n'est pas encore engagé, voilà, aspirant si on peut le dire. Donc, même celui qui est encore en train de se demander, dois-je emprunter cette voie-là? On commence d'abord par les soutenir par la prière, parce qu'ils sont humains comme nous. Autant nous avons de leur appui au niveau de sur le plan spirituel, au niveau qui nous aident, qui nous soutiennent avec leur prière, autant eux aussi ils en ont besoin. Donc déjà, je commence d'abord par les soutenir, parce que ce sont mes frères humains, par la prière. Et deuxièmement, par le partage. En partageant avec eux, même si c'est mon problème, ça peut l'inspirer aussi. Et demain, face à un autre problème, il saura comment réagir. Donc déjà, je commence par la prière, le partage, et aussi celui qui vient vers moi, pour que je l'oriente, avec ma petite expérience, je la lui donnerai. Et maintenant, à lui, maintenant, je le remettrai face à son libre arbitre. Et lui choisira la voie qu'il devra prendre. Et moi, je pense d'ailleurs que ça tombe bien, catholique, par ses propres fidèles et les personnes de bonne volonté. Je pense que vous faites partie de ces bien personnes. Sûr, bien sûr. Que pensez-vous de cet aspect-là? Oui, je suis totalement d'accord. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le passage entier, le passage biblique, mais je sais que Dieu a dit: venez donner dans ma maison, remplissez ma maison, et vous verrez si je ne suis pas Dieu. Alors, si lui le dit, quand moi je viens, je donne dans la maison de Dieu. Je n'ai pas encore vu, depuis que je suis né, un escalier ou une échelle qui permet à un prêtre d'emmener ce que moi je donne vers Dieu. Donc, quand je donne à l'église. Et l'église, je vois d'abord, du point de vue hiérarchique, je vois le clergé. Et je soutiens dans ce sens-là. Et s'il y a des œuvres caritatives dans la paroisse, dans l'entourage, je n'hésite pas. Parce que tu ne peux aimer Dieu que si tu aimes ton prochain. Voilà. Et aimer son prochain, c'est le soutenir. Voilà. Je pense que c'était un entretien très vif. Nous vous remercions, Maman Sandra, de nous avoir, je peux dire, d'avoir accepté à notre invitation. Nous vous souhaitons une bonne fête de la Journée mondiale des vocations. Merci à vous et bonne fête aussi à vous. Ma sœur, occupez celle sur Pomo Nayo. Ma sœur Thérèse Bilonda, servante de Béthanie, les diocèses de Moussounaï. Voilà, ma sœur. Brandi na Tempo Mifas. Voilà, ma sœur, vous pouvez savoir vocation Nayo et Yandemini. Nayebi ke bozo poser une question à la Journée mondiale des vocations. Vocation na ngai témoignage, ndenge ba pesi témoignage kuna moyen na kite. Ngai na belaki mingi na subi opération ya liboso baposanaki ba compresse. Après 3 ans après, baye kolongola ngai nayebi ke na kokufa. Nayebi mama, nalobi mama. Soki oza mama na ngai penza, na ngai epa Yesu. Asalisa ngai nabika na mosaleli lere nabiki na fait 5 jours makambo nyonso na biki nalobi te oyo abikisi ngai azali mpo opération ya liboso nasalaki 2 mois na hôpital asali 7 jours nabimi nakotikala nakozonga nsima te mpo na mibonza epano boyebi makambo ya bafamille oza mwana liboso boyeboye ngai nalobi te ngai nake mpo kosalela nzambe namoni ke nzambe atindi ngai na mokili mpo nasalela ye kosalela nzambe eleki mansu mpo nakozwa libela na mokili ata natikali depute ndenge sango uti koteya depute na ngai ekoleka me nazosalela nzambe eza mpo na libela yango nazwaki mpo nayebisaki mama asalelaki ngai yango nalingaka oyo yake na bolobeli ya mama Maria
Voilà, merci beaucoup ma soeur. Alors, là où au côté koyebisa le banso na ngonga ye oyo bongo bazali bongo na besoin landa pe nzela lokola ya nakoyebisa bango kosalela nzambe eza kitoko makasi, kosalela nzambe eza bien po eza na mosala nyonso, ata banganga kisi avant asala kisi akoloba nzambe, ata moyibi lere azokende koyiba azoloba esalisanga na mosala oyo, me moto aza likolo na ya manso wana aza mpona nini toko kosalela ye fo tosalela ye. Ya mibale mpona nga balingi kosalela nzambe mpo toza na difikulté wana kokomona bato bayeba koti ebele apres un temps babimi mpona nini yebake kosalela nzambe eza malamu eza pete, me kosalela nzambe ye mpe akomi yango na évangile na ye alobi avant il faut bongisa biloko nyonso ya kotonga nango ndako, soki omoni ekoki tonga ndako esila bato babeta maboko, soki esuki na nzela bakotika yango ye mpe aye koloba na ndenge mosusu alobi ke kolanda ngai amema kuruze na ye alanda ngai. Kosalela nzambe eza malamu, me ifo tomema kuruze ndenge mama Marie amema yango ntina suka. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Loretta. Je vais vous présenter s'il vous plaît. Je suis le père Roger Wawa. Je suis prêtre missionnaire de la Société Saint-Paul et actuellement je travaille dans Radio Maria ici en RDC. Merci Père pour la présentation. Alors Père, aujourd'hui l'Église catholique Notre-Mère célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. Pouvez-vous nous dire comment et d'où est venue votre vocation? Ma vocation est un mystère. C'est bien sûr un appel du Seigneur, mais quand on essaye de creuser, il y a beaucoup de facteurs qui m'échappent. Parce que je considère que c'est un peu comme l'histoire de Jérémie. C'est depuis le sein maternel, depuis l'éternité qu'on est choisi pour faire ce qu'on fait dans l'Église. Dans tous les cas, j'avais, dès ma jeunesse, j'aspirais à devenir prêtre, mais je voulais être prêtre qui s'occuperait, en dehors d'une paroisse ou en dehors des tâches traditionnelles dévolues aux prêtres, d'autres choses. C'est ainsi que je pensais par exemple à être prêtre médecin, parce que je voulais absolument que les charismes des prêtres soient insérés dans la société, au-delà de la paroisse. Ça, c'était vraiment ma vision que j'avais dès la jeunesse. Alors je pensais être prêtre médecin. À un certain moment, je même pensais être prêtre militaire, mais finalement, j'ai croisé sur ma route la Société missionnaire de Saint-Paul, qui a un charisme qui m'a intéressé, parce que ça permet aux prêtres d'être présents au-delà de la paroisse, dans la société, et spécialement dans les médias. Alors j'ai compris que ça allait de pair avec l'aspiration de ma jeunesse, parce que je tenais vraiment à être un prêtre qui travaille au-delà de la paroisse, un prêtre inséré dans la société pour pouvoir apporter le levain de l'évangile dans la société au-delà de la paroisse. Et voilà, la Société missionnaire de Saint-Paul m'a offert cette opportunité parce que je travaille comme religieux, comme prêtre, dans les médias, c'est-à-dire je suis vraiment au milieu, en pleine société, au milieu du village, pour évangéliser à travers les médias. Voilà un peu ce que j'avais comme aspiration depuis ma jeunesse et comment cette aspiration a été comblée par les charismes de la Société missionnaire de Saint-Paul. Un prêtre qui travaille au-delà des paroisses, tel a été votre souhait, Père. Et que pensez-vous de l'avenir de la vocation sacerdotale et religieuse de notre pays? Bon, dans notre pays, il y a beaucoup de défis. D'abord, il y a des choses très positives, parce qu'il y a des vocations. Ça, c'est vraiment une grâce que nous avons. Dans certains milieux, il y a déjà des plaintes. On voit déjà comment les séminaires deviennent presque vides, ainsi que des couvents. Mais ici, chez nous, il y a encore des vocations. Donc ça, c'est une très bonne chose de voir que dans des séminaires, dans des couvents, il y a des jeunes qui entrent, des jeunes qui grandissent en suivant l'esprit de la séquelle Christ, ainsi de suite. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il y a quand même des défis importants dont il faut tenir compte, sans être trop pessimiste, parce qu'il y a aussi un certain pessimisme qui est tel que les gens pensent qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine.
qu'aujourd'hui c'est plus comme hier. Bien sûr, c'est plus comme hier, mais je crois qu'il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs que je vois dans l'existence des jeunes que nous accueillons aujourd'hui dans nos couvents. Il y a beaucoup de valeurs et je crois qu'ils feront beaucoup pour l'Église dans les années à venir. Mais il y a aussi beaucoup de défis, des défis importants dont il faut tenir compte. Il y a certaines choses auxquelles on s'en tenait à l'époque et qui aujourd'hui semblent être relativisées. Je crois que tout ça, il faut en tenir compte si nous voulons vraiment aider ces jeunes qui entrent pour qu'ils deviennent des religieux assez mûrs et solides. Et quel message pouvez-vous lancer à l'égard de tous ces jeunes qui aspirent au sacerdoce et à la vie religieuse? N'ayez pas peur, hein. Ça c'est les messages qu'on peut lancer parce qu'il y en a qui hésitent en regardant les défis, en regardant les exigences de la vie sacerdotale ou de la vie religieuse. Il y en a qui hésitent, il y en a qui pensent que ça dépasse nos capacités humaines. Mais tout ce que je peux leur dire en Matthieu 28-20, n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Que ces jeunes sachent que la vocation est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. Et si vous avez ces dons-là, n'hésitez pas. Parce que si le Seigneur vous donne ces dons-là, les dons de la vie consacrée, sachez qu'il vous donnera des moyens nécessaires pour que vous puissiez correspondre à l'idéal de la vie consacrée ou de la vie sacerdotale. Et Père, la toute dernière question. Comment une vocation peut-elle devenir un témoignage de foi dans une famille qui est chrétienne? Je pense que le témoignage de vie dépend surtout de l'intention de la personne. Il faudrait qu'on revisite souvent l'intention qui nous anime dans nos courants, dans la vie sacerdotale, dans la vie consacrée. Pourquoi je suis là? Si on répond bien à cette question-là, on devient témoin. Le témoignage dépend justement de cela, c'est-à-dire notre intention de base. Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là pour des honneurs? Est-ce que je suis là pour des postes de responsabilité? On ne regarde que lui. Je crois qu'on peut devenir un bon témoin de l'Évangile pour les autres.